Plus précisément, le 25 mai, Yalengos Asila Ekoti Kabiso brutalement. Du 25 mai 1998 au 25 mai 2019, exactement 21 ans, Lengi Lenga Asila Ekoti Kabiso, qui etika ete molimo na ye epe manakimia. Lokolo balobaka artiste akufakate, lelo toko revivre artiste musicien oyo, auteur, compositeur puis grand danseur congolais Yalengos à travers émission Nabino Digi Nostalgie. Tumbu Makola Claude alias Lengi Lenga pe Yalengos, wana tukuti olanda portrait Papa Dado. Ah mais il connaît ça la tobo sana pe musicien oyo. Azali pe un grand marqueur musique hein. Oui, un marqueur pendant makasi et surtout Yalengos un bon danseur classique azala ba tenue na yemo ka scène à l'attaque donc tout beau ça moi politiquement mabé il y a quelque comme ça qui bobo sani mais heureusement l'émission comme à belle époque ba DJ Nostalgie ya on et la musaka ba tu ndenge wana vraiment alors tokobe tana le solo na ye parce que dès la lobby tosili ko bossa na pinza hein mingi tosili ko bossa na Yalengos et pourtant azalaki moni na lolenge na ye azalaki show na scène hein azalaki show alingi koko bina azalaki artiste oyo azali ko sepelisa vraiment le public yango lelo to sepe mingi penza Papa Dado to mekana nuko lakisa ko na batu to réveiller na nous souvenir ya Lengi Lenga mingi baye baka penza yete bayebi ye me baye barate ke nzimbo eza penza ye alors Lengi Lenga na masolo na ye to bika bandaki yango na 1972 carrière musicale na ndenge bandaki oui abandaki bongo mais ndeka za trop jeune abandina no parcours na ba orchestre quartier ndenge ba jeune so abandaka orchestre ya simanda ko mwa manzanza bozobeta mwa ba talent pe za na kati wana oui abandaki bongo nde après ay ko kota siko na ba orchestre ezali penda ya simanda kote mais ba betaka na bango mais eza penda na impact makasi te mais ba donc ba bandaka toujours ndenge wana OK surtout qu'azali mwana ya matonge mwana kauka et boni kuna cité d'ambiance hein d'ambiance Lengi Lenga a kotaki penza kati ya masolo yango ya musique na orchestre ya quartier yoya c'est ça yoya voilà yango OK orchestre ya quartier c'est-à-dire ya bandaki ko travailler et après tango tuzaina po tuzaina za ko to bena maza ko neti un des ancêtres ya Zaiko donc tu appelles ça moi neti ba rythme wana ko kendeza ba tuzaina bien sûr bon ba s'inspirer qui peut na ba belgicain ya ba los nikos ba ye national donc tuzaina eza orchestre ko zaki ba jeune ya Kalina moni kaneza o benga ba quartier ni ba na lopoto quartier mo IP quoi donc quartier moko moi chic ya Leopoldville na tango Kinshasa alors bana bango ndesko ba élève ya Atenepe ya Kalina nde ba saki orchestre tuzaina et ça fait succès makasi et puis même Zaiko et s'inspirer qui pe na bango ti le ba poussani mais Zaiko yaki na moto na ye na ndenge na ye ti abimi mais tuzaina ça ko la kota moi Tant Zaiko et bim la makala lorsqu'on a 1974 dans 74 n'est-ce tout zaine s'est scindé en deux mais bazai personne na moto wana pendate et c'est scindé en deux et comme tout zaine wana mususu na ba Bruno Bonieme tout ça alors tout zaine mususu na ya ba GG Mangaya alors Yalengos ndesiko akotaki na tout zaine wana voilà tout zaine mon poids voilà tout zaine mon poids nde ezaki ya GG Mangaya alors Lengi Lenga azalaki musicien côté wana mais yokana ipinza pété non yokana kité parce que tout zaine mon poids tant ba bandika kaboye ba comment kendeta ke ba sa ko ba zoma vitesse de croisière mais déjà ma tête d'affiche ta bango ba kendaki il était GG Mangaya yimoko na Thierry Mantuika bakene OK jazz parce que ba jeune mais ba koti OK jazz alors ce que orchestre et tikara ki wana et Panzai Nango et en 75 je crois Lengi Lenga a recruté
tango ya na Zaiko. Oui. Zaiko doyebi ke banda na 69. Oui. On les a les solos sous aux occasions robeta les solos ya Zaiko en 69. Mexico il y a eu des départs. Il y a des musiciens et créer moins vite alors Zaki est obligé à recruter quelques musiciens, notamment Lengilenga. Oui. Départ Zaki na décembre 1974. Zaki départ donc départ à Yambo ya Zaiko. Donc Papa Wemba, Mavouela Somo, Evolokola Ilai, na bozi bozi na wa utakuto kota kala mingi te balungwa ki Zaiko. Alors là on va que ça il suffit le coller wana on a décembre wana alors vide et tigala ki na Zaiko pour tigala kana deux chanteurs d'abord de tigala deux chanteurs oyo chanteur classique donc Papa Josa Nyokalongo na Bini Ombale. Ma voix a dit chanteur pop. Donc il y a des chanteurs de variété. Ma voix là. Non, pardon, Nani Mouta Machaka. Nani ma voix là trop. Donc Mouta Machaka donc elle est toujours bouillon. Ah chaud voilà. Donc comment va Kamiga ya ma voix là. Bon ba kenegi déjà. Bon ba kenegi non Mouta Machaka de ce qu'on dit, azaki chanteur de variété. Donc avant orchestre et banda, il y a Rocha Moto, il y a la variété na yona, neti banze pourquoi bon, si on va James Brown, d'ailleurs vous savez Yaya Brown. La variété wana étrangère wana, il y a Rocha Makele tout ça. Et ça on a chaque orchestre. Même à Afriza, et ça qui sont avant banda, Modewa yé na saxon na yé, a Che Makele. Okay. Bon, même maintenant, bon, qu'est-ce que c'est Ezra Nango? Il y a un mouvement. Donc, il y a deux chanteurs typiques. Il y a Josarna et Bimyombal. Alors, parce qu'il n'y a pas compléter l'équipe. Alors, non, pas pour remplacer ma voix au EKI. Mais parce que va changer chorale na bango. Ba tcha voix musu ya sika. Oyo ko sala ke et se démarquer na chorale oyo et ke na ICP. Et Kokanate. Et Kokanate, vraiment. Alors, on a recruté Lengilenga, Nalikinga. Nalikinga, Likinga, Aoutaki na Empire Bakuba. Bon, il y a les gosses déjà, on a tous un poids. Et c'est. Et déjà, Bamoneke Oyo a reçu quelque chose na Zaiko. Ok. À côté na Zaiko, en 1975. Et mais la composition a bandi une année après. Hein. C'est ça, je crois, en 76. 77. À Bandi, ma composition, notamment Kalo, je crois. Kalo. Makoko. Ah, Makoko. On a des chansons qui gravées sur disque. Et ça qui Makoko. Ok. Ah, on a, tu as vu qu'à l'époque, il y a pas d'éléphant. Pas d'éléphant. Un pantalon à l'envoyer. On va souki moi. On a coiffe, mais ça t'est. Ok. Quand souki nous on au bimina on a ndaku. On y est au tient moi pen show. Pen show. Ok, alors tous on va côté à régie et puis bon Zaiko pas ça orchestre moi Zaki soki ba bimisi banze moyeki époque qui na ba danse nango. Voilà. Et tango ba bandi na Makoko parlons de cette année en 76 déjà 77 on a choqué je crois. Ouais, Zaki choqué. On a choqué. On a choqué Zaki, on a choqué. Ah, OK. Alors tous on va nous côté à régie bandeko mona na nous choqué voilà tout à l'heure nous toyoka Makoko composition ya Lengilenga. Makoko kana yebisa yo uliko yangana yo ikoki esukate topesana kila katoko banana ye lelo yo talikaka papa mokono ebouge mpe mape ekangami basela ya koleke komise na lukaka esi bamekaka kopalola motema makoko tika konyokolanga papa yonsai mapela mpona yo maloba ye natiaki yo bolukese papa lelo yo mama solo yo baluki décision nyonso etoli na mopepe naloba nini yobandi kotangisaka esi bamekaka kokolola motema makoko kokokokoko yanga na yo ekomani matama ya mona
tokobala na ye kino lelo oyo tali kaka pamba bokono ebouge mpe mabe ekangami banzela ya kolenge komise na luka egesi bamikaka kokalula motema koko tika konyokolanga pamba nyonsai bakwela mpona yo maloba ye natiaki yo molungese pamba lelo oyo pamba solo oyo baluki desizo nyonso etoni na mopepe naloba nini obandi kotakisanga egesi bamekaka kokalula motema milena yotako mosusu ozalaka yokomaka lokola likei mama upe fragile oyebaka nalinga yo mama ebikosala boete milena na prefere yote mama ya bana natiaki yo motema yokoma koboya sotokaka pokondokanganga na mungu salake bandile tokoya kokabona nzambe amena yokonalekile ngai kete motema na yo mama oyebaka yekakawa yogo iyoyogo utageuka milele Voilà, wana ezalaki Makoko avec Lengi Lenga. On a composition na Monique Ayeba Musala. Oui, Ayeba Musala. Wana azokata maintenant a commis penda oh ya ngoso to. Wana zala moi timidité mais azokata danse na ye bon. O bonga azala muta modèle wana. Muta modèle azobeta danse na ye bon. Talaka ndenge zalaka na pas téléphone à bango. Voilà. Na bandete batu ba se retrouver l'époque où na boni vraiment baza aux anges avec Choqué. Choqué. Alors, tout comme on a dit sur Nabiso, toujours dans Zaiko, on a Zalina Jossar, Bazana Bimi, Bazana Mbuta Machakado, et qui encore Liking à Redo. Donc, dans l'entretemps, Tango Basali Bango, Mbuta Sko, dans 1976, a l'ongé chanteur de pop, a comme chanteur typique. Donc, Zoyemba, Penza, donc, alors ça se va faire a toujours un micro à Zoé Mapenda. Donc, Mouta a comme un chanteur typique dans 1976, à côté d'un attaque chant, il y a Zaiko, donc, et ça qui m'a l'empêché de bailler le King about Soyo Tanga Josabi. Ah, ok. Et, bah, ça là qui peut banzer mouiller belé, hein. Je crois avoir tout commis, tout ça toujours dans 77, toujours dans Zaiko Langa pour les Lingaza, parmi les musiciens, au Sotobet et le solo, il y a Tambola. Penza te parce que succès na ya ko yebana bato ko découvrir na Zaiko. Je crois que en 77 Jesus Kobimisa une autre chanson oui na 77 dans basali 77 ou 78 basali groupe donc structure moko il y a accompagnement mutasa ko te dit Soukami donc accompagnateur ya Zaiko à chaque fois le casque bleu. Na kati casque bleu on a apona il y a les gospel azaki na kati ya le casque bleu. En fait ça ba mission ya Zaiko mais ba c'est moi surtout moko boye bon ça ba enregistrement na bango à part ya bango. Mais so ba concert Zaiko ba nzembo na pe ebetaka nango mais ezali casque bleu. Déjà structure on a le casque bleu. Ezalaki na kati ya Zaiko te. Bon, en dehors de Zaiko mais composé ya ba mission ya Zaiko. Ah, ça peut compliqué. C'est compliqué. Bon, vous avez dit que tout le monde qui a tango papa Simon a salaki nali fait le bisengo bizalité. Azoki pesa azaki asaki soki na moko orchestre ngo mi. Ba be mi moko ya. Quand on a enregistrement, et ça y a OK jazz. Donc vous avez composé ma musique OK jazz. Mais Franco azalaki kunate. Mais sur le casque bleu, ils ont composé na ba musicien seulement là où ils a écouté. T'es kaka Zaiko. Mais on a piqué net. Mais yenga junior, Zaina kati Zaiko. Azakina Zaiko. Mais tant on ba sala ki ngona. Il y a passé azana kati Zaiko. Yenga ayaki pour remplacer le kinga akenaki Onaza.
orchestre national du Zaïre na Festac na 77 na Lagos. Oui. Bakendaki na compte à Zaïko bakendaki. On est dans la 77. On a 77. Alongwe akendaki. Pour ça bien Longwe. Akendaki alors na personne que bazui pour un assimé pour concert et continuer. Alors quoi baya Lagos bakendaki te bazui yenga junior na Makina Loka. Oyo zake bandombe aye wana. Nde ba continuer sikoyo que yena sa voix ya Likinga. N'est-ce que basali surtout on a casque bleu avec Teddy Soukami na batnyoso quelques membres lengi azaki pe na kati ya sali pe a composé pe ba nzembo na ye neti cette fois là je crois Kalo oui parce que oui une très belle chanson Kalo on a dit ezali na kati ya parce ezu titre ebimina na label ya nini Zaïko ou casque bleu. Il y a deux chansons de Casque Bleu, Kalo na Miko. Kalo na Miko. Donc c'est pour cette 78 on a Kalo na Miko. Bazala qui bien so lingo ke yemba no kuto go yemba so ba orchestre lelo so ke yemba kuno longwe longwe tala kama. Alors Torozon là nous la régie Kalo. Non mais avant Kalo quand même pour le temps on a raisonné na nous na lobi Zaïko à chaque saison sur Abimisi Anzemone ils allera toujours na dans ce mot accompagné mais na moni Kalo ezalaki Sonzo. Kalo ezalaki Sonzo. Mais c'est quoi avant Sonzo il y avait Washa Washa. Sonzo Washa donc wana na moni okomi na Nadi. Oui parce que Nadi voilà Nadi ezalaki Washa Washa. Washa Washa c'était avant Sonzo. C'est ça oui. Ce qui me moi très bien Sonzo zela. Si lauka zani. Royal Liboma. Wana Sonzo. Après de Washa. OK. Donc Sonzo yaki avant. Alors tous ont à côté Régie toka Kalo et cette fois-ci to monana no Sonzo ma. Si lauka voilà. Royal Liboma. Na rotuntuka. Voilà. OK, tous ont à côté Régie to landana no Kalo. Voilà, c'était Kalo, composition ya Lengi Lenga ya Lengos. Na bandi ete bato nyonso bazona na biso ba belle époquiste nyonso bazali branché bazali vraiment satisfait na ba nzembo lolenge oyo po ezozongisa biso penza na époque wana wana toza en 78 hein. Wana toza 78. 78. Oui, Kalo 78. En 78 voilà Zaïko ezomata kaka. Ezomata kaka. Tout banzembo so ezokena na casque beti bongo bouger. Ezali ya casque bleu. Mais ezo quelqu'un na actif ya Zaïko. Ah, ok. Donc, bato bete oza bato ya Zaïko. Bien, bato na soutenir bango casque bleu. Mais baza ba musique ya Zaïko. Si bien que na ba concert ya Zaïko, bongo bouger ezobeta. Ezobeta. So pesa succès. Ezobeta bango ba musicien wana pe bazobeta. Bazoyeba pe la carte. Sans problème. Sans problème. Wana ko tunga no ya ko ya ko sambate. Donc calme mais ezobeta. Donc ezaka na actif ya Zaïko. Zabongo. OK. Alors tout progresser na parcours ya Lengi Lenga.
toujours dans le zaiko langa po ndenge na tolobi awa ye azalaki artiste oyo abouja penza te hein, mais na ba composition ebele ebele et après saison wana ya 77 78 et continue ba 80 hein, nde toyo koyeba ba Belinda, oui. Bah, ICC. Donc, comme chaque année, azo moko. En fait, il y a les gens qui ont composé pendant mingité. Mais chaque fois à laguer, nous sommes sur le marché, nous sommes bonnés à tout kilo. Pas maintenant nous sommes bonnés à ndenge na ndenge uté koloba na porter ndenge uté koloba na début que azali na façon na ya kubinda pe ya kusaba nzembo na ye. Donc tant que ba Belinda wana après na 81 asali SCC. OK. On avec Niao Roxy Chimpaka na solo Evolokazo mata Bozi pe na kati ya lengo nani Josar pe. Oh. Pour lui ba Bozi ba bazonga ki déjà. On a Bozi bazonga ki. Bayembi pe na balenge. Oui, pour les bagana ici ba algo ici ba kei la parenthèse oui, toujours kalambango. Toujours parce que faut yeba te. Faut Bozi akende ki Bozi. Na ba Evoloko. Pour les ba ke kuna une année après ba pala nani. Te papa wemba mavola na Bozi ba tiki Evoloko. Ba kesa la yoka lokole. Na 1976. Allez ba bengi mbuta mashaka do ba piquer ba ye na yewana. OK. Une année après, Mouta Machaka do Azongi na Zaiko. Bango batira ki ba kokite ba bimisi papa wemba. Papa wemba akosala vivre la musique. Alors, tant ma batikali nani mavola na Bozi mais et si 1978 Bozi Azongi Zaiko. Azongi Zaiko. Na 1979 wana évolution. Ouais, azano kuna côté na ye. Quelques mois après Bozi évolue pas sur Kozonga Zaiko. Il était en casse la pétrole. Pétrole ça on met ça 80 81. Donc déjà il y a les gros des bâtiments qui on a des bazongi ba kuti pe attaque chape selenda. Ba ya les gros ba PCP image c'est comme donc ba voir ba on peut vanda. Ba ba ya que biso pe to ba ancien ah mais on boni que évolue la qui ça talent na ye na nzema ya les gros SCC. Amata penda Bozi pas mata Josa pas mata et mon pays l'ingos peut atia mon on peut bien nanze mon na c'est 1981. OK. Voilà. Bah voilà ce qui vraiment Jimmy cite le cosmopolite a ça la biso ce plaisir et reproposer nano ba téléspectateurs na biso bato ba viva cette belle époque to kana ne cesser et puis tous on a poto poursuivre.
En tout cas, et c'est de sentir vraiment que Azaki, Asa Penza est un auteur-compositeur. Hein. Oui. Bon alors. Hein? Oui, oui. Si on a composé Nzembo na ye, au moins et puis Nzembo ezalaka na façon nango ya kozala. Donc au senti que ezalaka chaud. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Musique na ye ezalaka na moto quoi. Ndé yemo pas azaki bouillant na scène. Bouillant na scène. Nzembo le pe. De ce que dit ko bin après ça mutu wa lingi vraiment ici kazali au sentir que il y a l'engos ça voilà. Alors toujours poursuivre dans les années 80 Zaiko et Mati et à l'époque il y a c'était en quelle année Babandi Funky? Ah voilà, c'est qu'on a 82. 82. Oui, après bah c'est babozi balongwe na bango sous. Donc balongwe il y a battu sous ba côté qui sous. Non, jusque là OK babaki to kangi robinet. Ah, donc bakangi robinet c'est bakangi robinet vous avez ça. Donc on y a 15 côté batika lira. Parce que bango 4 na chambre wana. Wana nani. Likinga wana de sazongaki. Likinga ye atika okendete. Bon. Akendeki ya kokende te ilibela te ate wana bakakenezaka mpona festac bakendeki mpona orchestre national du Zaïre na ntango wana basangisaki bango bamisemo ebele El Franco El Taboulé bango so basanganaki mais après bafestac wana ya Lagos moto azongi na orchestre na ye voilà c'était ça donc batikali lengilenga likinga Mbuta Machaka non te wana Mbuta Machaka déjà assez à long on a eu accueilli déjà il y a ça qui mise à disponibilité. Pour le temps à la photo. Donc Jossard, Bimyombale, Lengilenga, na Likinga. Donc voilà. 4 attaques chant. 4. Et du côté instrument. Oh, côté instrument, on a mis ça 82. Ah, Roxy Chimpa Kazaka. Roxy Chimpa Kazaka, peut-être maintenant à Kenya, on a mis ça 80. À cause de la grande Zaïko. Alors, Roxy Chimpa Azali. Teddy Soukami. À Keneki. Théora Ye Azanan. Ok. Azana nous Teddy Soukami puis Enoch Zamanga mais Teddy Soukami wana atikala na poto. Ok. Il atikala na poto le bakenda ki voyage na poto il a préféré atikala kuna. Atikala na poto alors Enoch Zamanga na mutu asimbaki guitare d'accompagnement basse zaki à oncle Bapius. Bon drum toujours Mary Jonah Ilo Pablo. Et puis guitare solo Matima Azalaki na nyao pe Azalaki ba petit process ko ba yepe na baninga msubana ba koyasim. Oh là là, c'était ça. Très belle époque. Na yebi là on a connu ba composition ebele lisusu parce que na funky et Azalaki du show vraiment et spectacle na bango na RTNC dans l'époque aux RT. Aux na studio maman Ngebi au monio to taina voilà. Balati bangeli bazobina funky wana cette époque classique et yé a composé Kamango pour Zaiko Salaki presque 8 mois ya maki 8 mois presque d'autres 8 mois ya maki il y a inactivité c'est que bazana instrumenté azobeta peut-être bazana instrumenté il y a beaucoup des occasions que c'est que inactivité wana nyau akende kokoma 7e patron langa sasa po wana ana siko bombanda ngo ebandi bombade makasi na langa là ça moto yo verkis kama ngana édition VV et pesi ba instrument ya sika ya bien mombamba donc quand ça école instrument exact mais bazo qui fait la même chose mais ba bazo les bazo instrument la bango c'est couleur mususu bazo komisa ngo avec pression oui c'est pas vrai on signale les orchestres de Foranger donc on a ce go ba mati ba mate ba lala ki pena kao basali pendant 8 mois wana basiko basali pour ba peaufiner répertoire ya sika ndena kati wana mutaki na nzeo moko ya le ngospeye ayi na nzeo na Kamango. Oh là là, c'était vraiment funky pour Nabi Keremi Jacobi Gaye Pinza. C'était bien. Ok, alors toujours maintenant le côté à régie, cette fois-ci Tobina Nabino Baibozo Landa Biso Tobina Nano funky alors. Tokanano Kamango, une composition de Yalengos.
mobali bokowela mobali ye mobali bokokomisa ngai ya moto etumbakela mbantenako ya kokodo mama ekamague kombo ya bana nayebisa mobali ye mobali bokowela mobali ye mobali bokokomisa ngai ya moto etumbakela mbantenako ya kokodo mama ekamague kombo ya bana nayebisa kosilisa se maloba pamba mobali yakoma okupe bino mobanga makambo te kolukise bato bayeba bino bapanzi bakita baloki saseye bokosilisa se maloba pamba mobali yakoma okupe bino mobanga makambo te kolukise bato bayeba bino bapanzi bakita baloki mibali batoza mboka ye bino bozona te na bosala bino bolandaka ye eti mpe abangi makambo karte ya shake na bombala moto ya beto oya kozwa ye samba ye tokosamba yagaitaso ebuti na kobanga yagaitaso ebuti na kobanga yagaitaso ebuti na kobanga babotanga na pasi mabai mpe bakolisanga na ndenge yako e tina nini lisomasi mokolo e na poa e dokotono ye kana wiogo bokakacaka belikaka kisasalisa kosemona na teo ayayago yangana shangi motakolise moko e ayayao yangana shangi motakolise moko e gai babotanga na pasi babae mpe bakolisanga na ndenge yako e tina nini lisomase mokolo e na boare lokotono ye yana miogo bokakacaka belikaka kisasalisa pose mona na teo ayayago yagana shangi motakolise moko e ayayago yagana shangi motakolise moko e Voilà, Kamango, une chanson dédiée à Bandeko Nyonso Bazondabiso depuis la RDC. Vous allez belé Kolandabiso, vous allez Baïbaolandabiso depuis l'Angola, na Brazzaville, que vous allez belé, on tout le temps à Bakombo Ezalité. Alors, mbote na bato nyonso. Toko bana na masolo na biso avec Likinga.
Dans les années 80, pardon, il y a l'Engos. Dans les années 80, Wana Penza a Mataki. Oui. Succès naé et Mati Penza. Oui, Mati, succès naé et Mati. Alors, il y a l'Engos, tango Batmusu Bakei, à se forger image mobile. Kalingi Suki, a commencé à moi faux naé. Alors, Bilamba naé, il y a Zolata. Et comme serré, on va faire un kanga daddy. Alors, et puis, à zuper masse, à zuper poids. Alors, ce qu'on a bien, donc, pantalon et nous sommes serrés. Donc, ils attendent un blouson. Donc, style, c'est comme ça, style classique. Donc, à table jean, même, enfilé. Il n'y a pas de quoi enfiler. Mais il y a des pour sentir qu'il est kangi. Donc, à créer mon personnalité moi image alors c'est quoi kubina na yepe comme sous ma casse mais pour ndenge na yezalaki alingaka kubina pe bon na kubina zo bien ce que c'est kubina donc aza neti yo ba juna jana na asaki do tango zo bina na groupe bo cheka ka do yazo bina de façon que bon mona ye yazo bina do yele mo un bon danseur mais ali bon mona ye nenga za kubina et puis zo bina fait bien na bateri na yo na soka bini bon ndesiko place après bakamangu wana ndesiko bayemo na soka funky na bango même ata bimi ombale azaki pas un bon danseur mais alors mais ya lengos na josa basaki na ndenge na bango ya kobina bon likinga ya azaki kopatine na ye mais je sais que ça funky na emo so abina parce que c'est un bon danseur donc ba on est les gars moi complicité moi boy de baso bina funky donc ba télé place moko moi besoin de saka mutuka ka boy que donc parce que donc bon de ba baso tala na boy donc c'est moi complicité na danse complicité na danse alors il y a les mosco place de ba check il y a les mosca na 82 on a seconde ba oui oh penza colo dance malgré je sais ça colo dance mais il est presque à côté de 82 et mais wana sigo n'habité c'est l'époque il y a mouva ok wana sigo comme en 83 au moment où mouva les bimi to ba kenzembo yo e bimisa sous makasi koleka ezaka ezaki vraiment un succès eza mouvao akasinde tango la bilambani comme serré ba danse pe makasi et puis tango ça mouvao po zaiko zaka nzembo na époque na soliste nango na danse nango wana beni kwa ye abeni kwa koti beni kwa ye donc autilanga la stars wana enani nyau alongwe Zaiko akela na sax dans 1983 on a début Béni Koye aye pe na style même sous ya robeta guitare écoutez na mouvaro ndesiko a célébrer mouvaro na ndenge moko pena ke et betanda donc na rythme moko boye tellement saccadé et ça pena tellement bien que écoutani pena na zekete voilà wana batala ko ba batala ko ba yaki na après nani funky wana ok wana ni solo tokobeta mususu ya Zaiko tozana ya lenga wana sikoyo en 83 a composé Mouvaro nzembo oyo e bimisa yesu makasi oui Mouvaro nde vena o nde vena ke bimisa makasi donc na ba sekete tango ibandi yesko a super adopté style musu ya kobina donc so on a attaque ça on a sur hôtel il y a l'engos il faut hôtel ça après il faut aller dans le l'engos babi mi ba oya si bango mi balé bango oh là là alors tous on sous côté à régie hein cette fois-ci to landana nous Mouvaro c'est possible tout en nous zekete pour ba jeune no ba ta biso to zako bina te to bana ko bina bango ba bina raté hein bali saka mutu ma loketo bina to toki so que Zaiko faut toka alors tous on toka Mouvaro cette fois-ci to bina na zekete kanga bango kanga ok alors tous on to bina zekete Move your bottom, baby.
Otikeringa bako banai, otikeringa bako banai, yagale kibibia bako lolo. Ogayo moto babe, ogayo moto babe, otikeringa bako banai, otikeringa bako banai, yagale kibibia bako